tokozwa bato ya kitambo lolenge lokola ye kitambo ekochange kitambo ekoma kitoko naye kitambo ezali commune moko comment dirais-je pour nanga c'est la plus belle commune ya ville de Kinshasa une fois tozwi na likolo na biso bato oyo pena bali kitambo bafai na kitambo ekoboma maison bongo un grand commerçant on dit quand tu bango l'état sali a réo na commerçant ah le pango ya baloko basel est-ce qu'on va fleur ou un jali aye na Congo moment il faut former ba tisserand ba former ba tisserand liboso ya Texcoa OK parce que tant ba kekuna était soit comme ça hôpital na yi tala liboso ba mindele ba malamu te basa inisu ba mindele ta ba zakona maman mo se comme ça botsa basa mindele me ba lobila ka yete dans hôpital oyo comme le ngaka le miso hôpital ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eliki bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. Bonjour, bonsoir, sur Yabiso Podcast. C'est toujours votre MBC Volte, El Mara de la presse, Yamoukousse, Yamakike, mais l'autre mali la plus cool de la production, que bien à la Maradona, la foot toujours dans le milieu. Jamais on une émission dans la remercier, bateau, parce que la cour, que des émissions, ma télévision, ma téléphone, ma tablette, c'est mieux le mon patron, mon boss, Roni Malunama, mon boss, Yannick Malunama, sans oublier aussi, mon boss, Jacking, la langue de Koukapa, on a remercié directement. Bah sabona la chez on a bon notre mère boss maman Laura Chou monter ma boss là sans oublier aussi famille Mathieu le mobile mala biso ba moto bisika bozali et pourquoi pas ça bon sur mon vieux afo de baka depuis Grenoble mon bala maman bouger la moto nous sont vraiment bazwaka ni kanisipe temps ya côté ba mission biso ba banda ba mission banda et banelpio na souka na biso ba moto bisika bozali voilà très chers amis internautes. Ton message toujours concerne ma découverte, ton message concerne l'émission et puis ça va bien ma plaisir, sentiment pour tel a toujours besoin de la chaîne na bino bolingami ya biso podcast. Maintenant tous on a kati ya commune ya Kitambo. Je pense que na chaîne na biso podcast notre bêta liso pena commune Kitambo te. Le El Mara de la presse azapena donc na milieu pour la sabino commune Kitambo le tous on faire découvrir ba sabona na chaîne ya biso podcast commune Kitambo nini histoire vraiment zali. Donc biso pour mutonga na El Mara de la presse commune Kitambo za première commune aux arabes na ville de Kinshasa. Commune Kitambo eza bongo na 8 quartiers. On a la ville de solo. Commune Kitambo eza na quartier Itimbiri, eza na quartier Kilimani, eza na quartier Lisala, eza na quartier Lubadi Luka, Lubadi Luka, eza na quartier Nganda, eza na quartier Salongo, eza na quartier Tikela et quartier Wendi. Mais tous on a papa moko azali notable. Papa aujourd'hui le rôle guide na biso, on faire découvrir biso l'émission le Kitambo. Il y a que télévision de l'histoire ba norme ndenge sengeli. Histoire Kitambo to koyeba ngo lelo. To koyeba ba hôpital éminé na commune Kitambo, to koyeba ba place historique, to koyeba quelques des artistes ba passer na commune Kitambo parce que na yebi déjà qui bina ko yone ko yina ba mena kata commune Kitambo et moi mon kene notre comédien Christo Saïs c'est vraiment à ça fait mon Kitambo. Donc il doit vraiment ba commentaire na bino dans les besoins. Pour commenter, pour liker, pour partager. L'émission est là, tu fais découvrir Bino, Nini et bon moment dans la commune Kitambo. Tu bêtes les solos commune Kitambo à l'époque. Tu voyais que Kitambo a l'appellation à l'époque. C'est là, Léopold Wana. Donc tout ça, tout c'est ça. Commenter matin. La zanga moroté, je suis avec mon caméraman, je suis bon. Tu sais pas, tu as Luka, papa, mon malade, c'est Bisso Awa, bien, mais papa Jérôme. Papa Penas, papa, ma série Kitambo, il va être au Tongama. Hier, je vais te dire histoire à mon zalaka. Bana poto, ba diaspora, bana partout dans le monde. Vous appelez, vous allez toujours pour se connecter. Na côte na le papa Jérôme vraiment. Tout bête les sola qui tambo à zalaka. Na zabino toujours dans milieu. Merci. Voilà très chers amis internautes. Tenez na bisaki bino vraiment lelo. Bota l'émission au bané bané dans souka parce que l'autre fait découvrir bino nini est bon moment la commune ya Kitambo. Il y a un expliqué qui bino vraiment na annonce na ngai qui to ki oluka papa o aza notable ya commune Kitambo. Papa o yebi histoire ya commune Kitambo ndenge zalaki à l'époque. Si Kitambo zo tongama papa oyo azalaki. Donc comme papa Jérôme, le ton tobena temps de décortiquer notre sujet, découvrir tout ça concept de la chaîne Yabiso Podcast. Tu profites la plus papa Mbote. Bonjour papa Jérôme. Bonjour maman journaliste. Bonne santé. Santé vraiment qui bien en Angola ensemble.
En tout cas, papa Jérôme, la diaspora, va être là, bana poto, bana partout dans le monde, le loyo, aussi mettre la bango, les solo, ya commune Kitambo. À photo qu'on t'a bien à Mosile, tu vois, bah, commune Kitambo, ils entourés dans combien de communes? Bon, yo yende na sima, to bandande de bosso. Voilà. Soko bato, bakolo, no ba yembi, ba bete kisasa, e ba na Kitambo, izali ya solo. Voilà. Bon, j'ai occasion, ya okuta na mutete, à Botaman hôpital de la Rive. Très bien. Tile loyo, j'ai 82 ans, nazaka na Kitambo. Na moi, na mbula, na butu, na moi, tomoni yango. Pourquoi le bla histoire de Kitambo te, sur le lobby, histoire ya état indépendant du Congo te. Moni, na conférence bandaka na 1884 ici na 1885 na Berlin. Bipai bamindele bakabolaka Afrique ndenge bango balingaki bakoko na biso bazalaka te. Tango basisi kuna le roi Léopold II aye okamata oyaye atindi Stanley lukilanga esika Stanley aye na batonio surtout bakotaki bakomaka na Isangila na lelo ezali Congo central. Tango akose wana akusani quelques kilomètres amoni mboka moko vivi. Stanley a songi ville na Yewana. Ayebisi le roi que voilà, na kamati mabele na ti drapeau belge. Na ville wana ezaki vile badele akoni ba manga, orange, ba pamplemousse bele. Comme azaki na mission ya okota à l'intérieur ya Afrique, amoni asali vivi comme premier poste na ye. C'est que ça la fin. Aye na Isangila, bipai ya kosaki asali mboka na ye. Parce que Isangila na boma ezala ngambu kuna ya fleuve Congo, ezala ngambu te. Ezala ngambu Congo Brazza. Alongwe wana akena Manyanga asali troisième fleuve. Mais natana ba mindele bazalaki. Parce que na boma ba mindele bazalaki ba marchand. Ah bon? Hollandais na banani bazao teka banani bazao teka biloko. Ba mususu pe bazao ya kosomba ba or, ba diamant. Voilà ba nini? Ba 1800 et quelques. Voilà. Ba 1400 et quelques na tangwana. Très bien. Hollandais disons marchand bazao kosomba biloko. Alongo wana asali troisième poste na Manyanga. Alongo wana Manyanga comme yaki njelo yo ayeko koma wana ngambu ya Brazza bakutana roi Makoko. Roi Makoko alobino moyenga na peso mabeleza te. Donc soyez déjà na mundele mo comme un français comme monsieur Savronné de Brazza atike ko sergent na ye la mine na drapeau yango yo katangam. Saleh akatingam. Na batune tant akatingamo ayo koma bipai ba beli ba missionnaire à Befina c'est là c'est beaucoup basala église ba Sims et sika liboso Saleh akota kona tant comme na akakuta akomaka na nganda. OK bon comme na chaque nganda mukonza zalaka akuti Makoko chef sikoyo Makoko alingi Saleh na bato bafanda bato musu batiso te awa biso za mabemso to sengo muso bemso na ngambo kene kuna boko nkonzozulu koma mboka pa quartier jeunesse en Konzozulu. Voilà. Ake kuna basolo na mukonzi chef coutumier wana alobine bon voilà fando samsana. Mais loko moko na oyebisa na fleuve Congo yo bato babanda ko bala na kala basoma kala. Mako nanyo Stanley na bato mususu baza sa trafic. Bipezali magasin Kitambo na tango kazaki zandu moko ya kala baza ko teka bato. Ah bon? Nous jela yango wana obaza oteka. Ezana komoni. Kombo na bité zai kaka zantu kaka ba oteka ba. Kombo na bité. Voilà. Alors, Stanley tango afandi wana bake non tango bake ba chef autorisé ya. C'est ce qu'on attend quand la chef abimakate. Chef afanda tinda ka bana bitinda. Stanley zai ko la mwana mutinda ya mukonzi ya Konzozulu. C'est ce que yo bakangise na mundele na nani Stanley na bate oh bah c'est monsieur braconnier na Valke va comment soigner Makoko na Makoko bon Stanley tanga longawa à quel sous vers l'est kuna bakekutana na muteke ngobila parce que na tangwana
bateke bazaki ba grand pêcheur baza kota na bango pa yo bateka mais donc on a rappelé avant Salé là ya bato na bayebaka déjà mindele bamonaka mindele parce que na première évangélisation ba 1665 ba église catholique tant na première évangélisation ba komaka tiawa voilà konzozulu wana parce que na tango ya Rwanda Congo parce que awo zaki baza ben province ya Mpumbu voilà na tango na Rwanda Congo zalaki awo zaki province ya Mpumbu ba wumbu bazaka na mabela banani mboka minene kola Lemba Makala Selembao na konzozulu wana bon tosuki na non peut-être toza na mususu voilà papa Jérôme témoin na commune Kitambo te commune Kitambo c'est commune de quartier Kitambo azana 8 quartier OK azana to bando to tozali oyo Kilimani Itimbiri kan Misala nani oyo Nganda Lubudi Luka Lubudi ngando babenga Jamaïque Chinkela na Lisala na Wenche 8 quartiers tu ba première bourgmestre alikana premier bourgmestre élu en 1957 OK na tango na ba belge basalisi première organisation na Congo le parti le puissant parti politique comme Tasiadwaka ba siège minga part ya commune ya Kinshasa bipai Mutulazalaki parce que Mutulazalaki mutetela na Gombe Mundele Mutazaki limete Mundele Ngaliema Mundele on se tikali ba Konga wa Chinkela papa Chinkela Mutazaki premier bourgmestre asalaka combien des années ati toyo doyen d'indépendance de 57 58 59 titres doyen d'indépendance voilà tout le monde a commune Kitambo eza première commune au toyebi na ville de Kinshasa parce que Kitambo à l'époque ezaki ndengene ba série tozaka ba lipana wana Kitambo ezaki lokola paradis vraiment Kitambo eloko ni yolu wana Kitambo oh là là hein dango na ba mindele basali nani oyo Konzozulu Konzozulu comme ville bamboka ne tikalaka moi j'ai des difficultés pour na somba manga na 5000 francs ah bon moment tango na bato bato pao etelo zamba eloko ni yolu vraiment mbile sobe baoba biloko nyonso ki nango fele kende kamata na yo bia na yo voilà mbi tango mbinzo tango mayebo bato baza utamboka sika na tango baza uta parce que barumbu kitsazo ngwa bapanga kisasa ipaza ka mboka sika na tango na bandalu ngo tuna nizate ezeka ko paradis voilà monia soka mbula inoki oketala mayebo bamanga bajar bamanga msona mona baza benga whisky boke ezeki paradis bato baza yaka Kitambo ezeki paradis mais le commune bon lelo il faut tala susu na environnement et là ça la passe bato pouvoir d'achat exact voilà c'est ça moi j'ai des difficultés sur mes abrango avocat sur 5000 or que nga to so avocat so kana kilimano du avocat na kokoti bato pa union surtout bon wana tabusu bato pa union sur ezaki na nzete ya kolia parce que ba belle sang baza kabole pa yo so ba peso le pain ba pesio ba arbre fruitier okona ka te pain Kitambo ni sokena ba arbre fruitier kokoti yo te ka kokoti pa voilà so za besoin côté ba buta na yo comme so ba go buta o buta na yo buta o to pa zati voilà muta ateka manga mi pense manga zati o te kokoti mi pense le dans teka bato baza te pa musu bato baza ko voilà lui on a Kitambo c'est paradis en tout cas voilà papa Jérôme oui comment Kitambo on est uta comme ya Kitambo ya version ebele ba mususu balobaka ki na kiumbu lettre kazat mais information na pesa yo ya mwana ya chef coutumier très bien koko na ye yam tazaki tant indépendance premier administrateur na zone suburbaine na tango na baselema ba bubu zaki ba zone suburbaine OK le premier administrateur ya zone koko na ye pas chef coutumier voilà yam tazaki ngai ezali kite na kiumbu ki ezate Kitambo mais ndemu teteki ka
Ok. Wana ye paza chef koko na premier kutu ya regretta ki aba vie pour moi koko tanga kufi ba mikanda oleke na zwango za mwana mikanda ko so ça a besoin ya boye exactement ya wana voilà après ça on a bien information belé na ndenge ngale mazali na ndenge selimba wa ya selimba pe azabu muteke ngobila pe muteke na mo ndenge ni kesa sefiki ngabwa ngabwa na kumu signifie village il y a 9 féticheurs. Voilà. Mon voilà. Papa, j'ai entendu ça parce que la première école il y a commune qui t'a posé. Oh, on a un document mobile. Et document mobile. Vraiment. Yo, on a un souka. Ah, gaïe. Net moi na souka. Da souka ça m'appelle maman. Vraiment. Il y a ceci. Ah, ils sont les amoulai. Le roi, tant que tu décision, ville fait l'on a boma et il y a na Kinshasa. Batuba yagili bosawa, ce sont des missionnaires protestants. Ok. Nata on a ville les allons na boma. Bangwa batinda, azape koko na biso comme qui quoi Moïse. Très bien. Tant il y a longwe na village kuna yawa. Comme ça le Congo, ailleurs au sala école école ya bon école quoi yam dans un temps sabat très bien à titre d'exemple sur italien nga awa nga ba umuno surtout obe otanga ba perdre sur le temps sabat ok natana ville ça na boma voilà yawa na Congo za sala sensibilisation bon dans ce skoyo na poto kona ba du deso ba transférer ville ba catholique dans ville fait yawa moi cardinal Napoto comme le bosani cardinal Napoto a 5 na congrégation ya ba missionnaire franciscain yawa natano l'état azar sa pouvoir hôpital des écoles des a 5 ba franciscain no yezalia ba ye bango batu ba yaki. Après ça, c'est un frère des écoles chrétiennes. En 1908, mais en 1910, les frères des écoles chrétiennes, Nangomba kuna. Les frères des écoles chrétiennes, na ba franciscaines, bango batu, ba salaki première année. Batel bosso batanga kuna mazwani. Mazwani na batu mususu. Dans nyoso wa zamba. Bon, comme école za kuna, bango ba mikolo, bazako jwa baleka mike bakele na bango. À titre d'exemple, mutumo azaki na mbongo wa papa ba benga sinétoire. Ba mama boale beto jwa bango ba ke batanga. Bon, ce que on moni école et ya na Saint-Georges. Et ya na Kitambo. Kuna su zamba bana bazati ba donc ce école. Ba tu batanga saka pena liboso ce sont à Befmes ba protestants. Ana simonango ba frères des écoles chrétiennes ba ye na ba franciscain. Très bien. Bon, ce qu'on va y il faut rassembler. Moi, c'est né 6. À ben si ba missionnaire catholique comme ça, sketch bazalaki na lisala ba yawa bazaki ba 5. Donc ba yawa ba former pas le grand séminaire des ali, ba on te salia. Voilà. Bazako samba bazako évangéliser. Ba tout le monde d'église exact. Voilà. Dis c'est ce que yo dans la salle Saint-Georges, pas la salle de fête des alliés, la salle église ouane. Église comme que, bah y a quoi, ma belawa, en 1936 au Benoît on était en 38. Mais na battu pendant battu tant ça bosso c'était des protestants. Très bien. Bah 0 à bah A bah E. Ma frère d'école chrétienne bah y est, bah on va dire tant ça pas mbali, la franciscaine bah tant ça pas. Bah na pas si. Après c'est armée de Salé Roda. Nous, bat tant si bas dans Tambo, les alliés, la frère école chrétienne, la franciscaine, la protestant, à Befles, c'est comment c'est du corps, mais c'est la sanitiste. Voilà. Surtout, comment l'école, on peut nous appeler en bref, tout dans la claire, comment l'école. Oh, l'école, kuna. Batang si ban ba yeko la maçonnerie ba yeko la menuiserie ba yeko ba monsieur papa siné toi là première promotion ya bana
awa na kisasa bayekolaki mosala ya mécanique nazoko na photo bazali soko 41 kuna awa na kitambo bamenise bazali banani bamason bazali na bamécanicien bon sikoyo nde ntango bafrère balongo awa bakenda saint na lingwala kuna nde pa bakosala section ya électricité oyo bana basisaka bato basisa kuna bavia be na mosusu siko kitambo ebandi wapi sukeli wapi bon koloba kitambo te tokende na leo 2 voilà omoni limite ya bandalunga na kitambo ezali na avenir Kisangani ok kuna nyonso tu mundele ntango asali bandalungwa ezalaki zamba 5 ok limite ya kitambo na bandalungwa ezala mai makelele te parce que biso ezalaki na bilanga na ngambo kuna agronome na pako baza kofuta na commune ya kitambo ebebi ndenge nini mutu moko azalaki ministre affaires foncières alinga kamba mabele na yepa bourgmestre sabi te ngana kamba mabele te soki napesi bakamba mabele bato bakufa nzala moye bazoli eza te bourgmestre parce que sotali kosuba te eza na kitambo ezalaki na bandelo alors bourgmestre biso ko maboyaki ake koyokana na bourgmestre bandelo bourgmestre ya bandelo ko balima kamuna baye komema limite ya kitambo na bandelo na mai makele te eza na avenir Kisangani ngambo nyonso tu kitambo kuna bandelo ekebo eti na sosimat ekebo omoni nzelo oyo ya kitambo wenza baluba na mboka na avenir mo babeka bolitango comment ça va kaluka na pe yoga siko toke na lode na côté sa lode eteti lode soko za na Delvaux nzelo kita kuna frontière ya wana eye boy ti shanik boy wana lode kutunda no na temps kala lode pipa yo zone ezalaki italien moko boy azaki agronome asaka soko keno zone mwana bambila ye azaka na bon na ka soko keno zone kama benga munga bato ne bazali kuna baza kosala ye bambila na banzamba wana leodo bon ntango baye kozwa baélection ya 57 sikoyo bamindele balingi te bamindele bazalaki na camp Texco balingi te mutu mundu akonza bango parce que ntango wana camp Texco nyonso ezalaki na compte ya kitambo moni baye kuna comme mindele azalaki baye komema frontière ti na rai kuna bamindele bazala bipai yo mpe balingi te mutu mundu adirige mindele baye komema frontière epai nani oyo bipake Étoile ezali avant Étoile ezalaki te pe bon boye mpe ma campagne eza kitambo baza kobenga malengola oui oh là là mais oui baza kobenga malengola na ntango wana mais après na 1957 ntango wana bamindele babimboromese balingi ti mutu mwindu akonza mindele yango wana omona kitambo ekoma muke amoni ya parti ya kitambo ekoma muke wana ngaliema ano gombe mundele alingi te papa kinkela adirige ngaliema mpe kuna monsieur weri mundele alingi te balingi te mindele bakonza bango soko bongo te nde nano cité shanik de so mindele eza kitambo cité nyonso tu ya Texco eza kitambo voilà parce que kitambo akende boti na rivière ya Gombe akende boti nani oyo fleuve mona kitambo yango voilà ce que tu regardes pe tu kotata kota musique est-ce que musique ba musicien makasi mais yo lobi simate wili mbemba yeko la ko beta trompette vraiment Willy Mbembe avantage to joaki tanga bana baza otanga na chez les frères fallait que naza notre babengi ba frères de corps chrétien basengi na l'armée bapesi bango sergent major premier sergent major moko mutaza lexa bana classe musique très bien orchestre bosso basala la bohème
mais surtout quand vieux de botte oh ya sala orchestre ya basse le bosso na ça c'est vieux qui vieux de botte na le Congo ba Congo ba bil sabat na tangwana bato baza uta braza baza awa papa Gilles azaki na bar ba rebele Congo bar Congo Kasai na tangwana musique ezala kiao oh là là bato ba beta ba patenge ba orchestre penza liboso awa Wili Mbemba yego na obeta trompette en même temps. Parce que le temps on a bana besoin côté classe, besoin de savoir musique. Comment voilà. Ce qu'on va kibinda ba sima. Sima. Ba vio na ba yeba ni te ya wale foko lokola bo bibiso bo ba yeba na kana vraiment. Oui. Ils sont ba musicien lokola locomotion. Ah on ensemble. OK. Nani oyo oyo nano saxophoniste ya VV aza pena ndeko moko azali nzamba compose banzamba parce que baza na dona aza saxophoniste ya VV bakene pe na socialiste voilà papa Jérôme to bane ko kola na kitambo ba sério mais puis ba bar o eza pena bane ko nini kitambo sangisa ba commune délai yo ka bar za ko la boité bar za faut tiami OK yo mo mo ke okota te ya mindele okota ndenge et puis so ya ve bato service de jeune baza ko leka na ba bipai yo sali bar ba ver na yo bato service de jeune faut leka batala ninzo sur la ver no ndenge ni vraiment so za djul ba so za leka c'était de comme boité ba service de jeune za ko leka na ba bar atala ba ver voilà ba ver baza mena ba bar za kina ambiance ya osakana te hein ndaza bino kitambo zaki paradis ko bata ko babango basirana basengi na bidi ko baba kita yo le kibindo sima awa nani oyo Petro Kochawa parce que kozaki chaque premier dimanche du mois au moins na magasin kitamwana chaque tribu soko za mumbala bati bino programme beta musique bambala OK ye azako beta musique ba Petro Kochawa zaki na mwashene so azako bina on dimati Petro Kochawa vraiment Petro Ngula ezaki chaque tribu soko ba mongo soko ba ngombe soko ba buza soko ba Congo soko ba yanzi ba soko ba yabaya chaque premier dimanche moi chaque tribu na makasa kitambo ezako za la fête ba ko septembre de loisir et tigala tebina bo comme français aussi c'est université bo bebsi makambo so ki to sepsa ba voilà papa Jo est-ce que la kitambo ça fait ba monument étudies ezala bango batona na gouvernement central gouvernement provincial na commune kitambo monument exacté ah bon c'est triste oh là là ba sœur nous tout batangisa wa fallait ba ça ba monument voilà c'est ça ba protestant ba américain na banglais ba solution batangisa ba saliti ce maman bekende nazalia ba frères des écoles chrétiennes même monseigneur succès tout ça na monument ni kuna na cardinal en commune za ko ça commune parce que sota yemuto asenga na ba congrégation ba frères des écoles ba congrégation à Saint Franciscain ba yawa kwa ba sa hôpital monument mkana se prendre na ngalima parce que ezaki hôpital à liboso ba mindele ba malamu te basa iniso ba mindele ta ba za kona mama mo se kamta botsa basa mindele me ba lobila ka yete dans hôpital oyo comme le nganga le miso hôpital parce que biso ba tununu dozaki no hôpital dari mama mo se kamta botsa basa mindele ba lobila ka yete ba mo sa ba ya kamata olingi mungu olingi pilipili olingi nzombo mais pas je motenga ko ba bar wa succès wana te ba bar joli bar Congo Kasai na mkanda on ezali yo sina na tango yango bon ça dit apparemment non joli bar ezali ka beauté bar Congo Kasai Congo bar ebele nzusi bar ebele na tango bato baza uta braza baza sana ambiance soko jongi na braza na utiki sasa o jaw benga poto moindo mais bino lelo luka mindele baza ke bela wa babota na batu mun mais na tango wana yo mutu mun soko bota mindele batu mun ba même bakena voilà ba succès OK interdiction yo mun lelo ko bota mun
soko botika ka soit moi na poli ba tuer la d'ailleurs na poto na Belgique na bana nsusu ba rivalisaka ba tuer na bango batangi ke ba joga bango bike ba yiba tres Mosco ba place historique à Komina Gitam. Tout d'abord Zanda munene wana bipa za idelo comme magasin Gitam attends kala baza oteka ba et puis église Sims ya ba protestant na to monument Vélodrome Saint-Georges et tant que batu ba komba ministre PDG La solo. si oui chez les protés puis ba continuer surtout attends kala na baza ko bala parce que parce que Gitam ba lié coller le photo na wotanga pe ba konja ba boboliko ba Delvo ba joueur Mayunga et ba place aussi ba ils ba église ba protestant ba église na bango armée du salut école officielle ba 1956 ba première maternité awa ezali na sepela mingi kwa ndako na ba buka awa na hôpital pa comme item. OK. C'était dans le technique médicale. Maternité à 1947. Parce que si le bon temps qu'on a l'hôpital arrive. Parce que c'était nous sommes à Kabul en 42. OK. En 47, ma soeur, ma frère, ma François, ma tonga au pays na sepela mingi ba buka ndako. Donc il y a premier candidat qu'on peut buka premier chef du quartier Thomas Lomboto joue na lega kwa na inongo ndako bureau du quartier babuka point na mtaebe makambo ilipao na inongo premier bureau du quartier chef Lomboto nani chef du quartier Mndé voilà surtout les Mambotali Ndembo est-ce que vous savez ba joueur batu babeta na Léopard na bana vieux mambo abotami na Kisasa na Kitambo atangi na Saint-Georges parce que na tamba frères de quelque chose bazaki na Lo Sport bazaki na de la salle na normal des équipes à Kitambo mutamema ya kuna mesa soka za envia za yoka mesa wawa azaki directeur de transport yemta bisoko mudulu baloroli ba memi normal na Kitambo c'est une équipe frères d'école chrétienne. Drago yaka après. Drago za bana frères d'école chrétienne au na boma ya papa ka mais awa na Kitambo le soir zaki de la salle zaki na otanga ba jouer le cola de la salle ba vieux manda ba vieux mambo ba vieux masina ba vieux makiadi bele na musuku to dadi ti le za ba banana le sport ya na Drago bien. Parce que gens comme ça c'est que ma collègue au temple bazali na tango na Lyon nous avons na jouer le football capitaine na Lyon vieux mambo ba benga rota na imani yam tam ça que l'équipe Union sur Afrique centrale gagné de sauter na Cameroun ba français ba avant boya robeta na France il faut gagner tout d'abord équipe ya l'autre de vie ba gagner bisoté il faut ça là 57 58 attends na vieux membre premier joueur ya betaka na Lyon attends basali botango sili mvuka leka mvukani comme ni ko non leka ya ngunu abeteke pena Léopard équipe ya Léopard na nini ne moko na bamvukani banene elite bale tozali na équipe moko Diable Rouge awa bikipe nyonso te eza koganye bango te awa biso avant indépendance tata ya bazanga oyo zanga babayemba zangazanga noko na bango un grand joueur un grand buteur yakutu pa mwane moko susu ape abeta bana mibale zanga abetaki na Saint Paul ligue abetaki na Drago bayaki na équipe Diable Rouge imbattable d'exception parce que nous gagnons l'équipe de Saint-Sassou par les captures. Bon côté comédie, mais c'est pas de théâtre. Tout d'abord, Nadjoa Niemba, un grand acteur. Asiyam Tazaka, les guerriers, tant qu'on va encore, Basali,
le petit chanteur de Kenya. Et là, vous voyez pas cela qui est vivant. Ni me grana ah monsieur so ami ya zakaive comme les gens comme ya on a pas que pese otoko te quand ba comme na ba on se fait mais Calais ezali quand même au retard pe na lobi na yo na sala livre ezali ba comme c'est mieux que toi alors papa Jérôme va Calais tu peux moi temps au Calais wa botanga ngo na ko donc pe sikoyo voilà ça va très cher ami internaute c'est parce que la terre dit papa aluka Calais wana poto beta surtout faire découvrir vraiment livre au papa sala qui pour la kitabo papa oyo azalaka depuis kitambo et bandaka kisika si ba kaboli ba komi premier commune qui dit commune kitambo papa ça peut na connaissance à partir de papa on fait découvrir biso nini ozalaka ya commune kitambo donc tout au moins temps papa na livre wana on va poser ma question azala moi la facilité répondre parce que papa ça da mukolo ça papa ba 1940 quelques wana c'est pas facile nous va battre là vraiment donc bon ça toujours branché peut connecter aux appels tout ça pour découvrir pour refaire découvrir toujours ba commune to bisa comme d'habitude lelo to faire découvrir bino commune kitambo donc ba commentaire mata ça sur Kito makasi merci beaucoup moi na kitambo ba frères de l'école chrétienne ba kadraka bana bien muzalaka à part football cyclisme muzalaka muzalaka très bango frère Vitin, frère Mathieu. Ok. Toko tanga lokola banani banani oyo ba papa oyo penza basaka sikisi bosu. Yango. Na athlétisme susu. Ba belge ba formaka susu bana. Na athlétisme. Charles Bokan a commencé le champion à 600 mètres. Na Bambala. Bon. Na basketball. Chanik a osé une équipe ya basket. Ba tuaza obeta kuna ba Albert Zang, ba Gilles Massina, ba Charles Kamango, ba Pierre Makiadi, na ba Bangoto le. Bon. Na tennis batu babetaka ba de Chanik ba cadre na ye ba ntambo ba onso ba beta tennis ba mdel sika moko ba vie waiki ba vie manzanza ba vie mukandi haltérophilie batu bazalaki lokola katumweni lokola shango lokola likanza shango yo mdalakisaka ulimbe mtobeta voilà na box tout bato ozaki na bato via mambimbi via nala lunga nala oyo na 1958 50 bazaki champion kisasa kesu na Brazil susa akako bunda kuna yaka nala lunga bon ok nini susu karate karatéka maître zéro champion azaki même président ya fédération non président ya ligue ya Kinshasa ya nani oyo ya karate akomaka même que président fédération menaka mingi maître zéro mwana kitambo kwana bato teka lupango nani mususu basport eza ebele babox bajudo judo lisusu ezali judo ezali genèse ya judo judo yango oyo ba judo vous trouverez maître maître Zanga Dona, maître Kinchi, maître Bokil Capitaine, Matuba, maître Yves, maître Kokowai, Basali. Ok. Donc, au final, donc, Sandouk ya Makam. Donc, vous avez un livre, peut-être, donc, histoire du Tamou. Il y a non ça. Pourquoi nous comme ça, tout le monde, il Tamou Banda. Oh, il Tamou Banda na Velodrome. Ah, la petite baya, via Bino, Kende Boyanga,
Donc ça l'effort ça la livre. Alors il y a sœur moko aida ngai na pesaka ye kopi moko yo de façon à mais qui va financer ça. Voilà. Ça. Merci beaucoup papa Jérôme. Est-ce que Kitambo vous avez un grand marché pe? Ah, Kitambo ezala Mario kutaba bomaka zandu kuna bamindele batwaka komba ngalema Kitambo za marché te. Marché pe ba marché akala mike za yo marché na pesa na histoire. OK. Ahmed Salitanga yao chaque dimanche batambola rapana na ko sensibiliser. Omoni na balabala Kivu na suka kuna avant batonga kamba bilon nzemoko za kuna baza koteka biloko za suku bapesa tango nani oyo tango tukombe ya wenza parce que Ahmed Salitanga yaki esika penza teyaka adwaka bato esika wana bato liboso ezali bavie bakomela bango ezaka boso batekateka batango malele bango penza bato liboso Ahmed Sali adwaki wapena omema bawenzaki na lusa mpe wenze ezalaki oyo bipa wenze ezalaki tere bato ya shaniki tere ya football ezalaki wana omoni kaka nebi te na bana tantana Mobutu abomi groupement de football des jeunes esika sikoyo bourgmestre à l'époque alongoli wenze ezalaki na baba lusa amemi yango kuna mais wana ezalaka tere bato ya shaniki na fête ne ya bamétralogiste le 1er décembre baza kobeta département par département construction navale direction générale chantier fonderie baza kobeta oza fête moko monene le 1er décembre le monde entier bafetaka fête ya bamétralogiste. Voilà. Papa Jérôme tokoyeba mwa histoire moke ya po makelele est-ce que eza mwa histoire mo po makelele tomonaka wana mwa histoire ezali po makelele po makelele soko batongi wana moshebe kwana ba non mutu moko akufaka wana azalaka ministre omoni mpana na ntango le roi Baudouin alingaki na 54 bipai bareliaka po oyo ezalaki na pont te pont ezalaki kaka bipai oyo awa pont ezalaki te soko ntango basali avenir roi Baudouin bosala pont bon bato soko ntango babandi kokota kuna baza kobebisa environnement point comme OK. Mushebe atipa azalaka ministre autaka boye aleki sikoyo ma ezalaki makasi ememi ye banda pont kuna voiture ya kosoutime paye bazalaki na mwasi na kati bakufaka na ntango sikoyo lunda bulu aye kozwa ide basala pont wana ya hotel bazwa hotel ya bandalungu wana ya Kitambo pont wana ya Kitambo mais ça va dégager en fait boy bato bakufa oh là là wana ministre na kufa na mwasi na kati yeba maye ememe kuna ya kobona wana je crois bien na la tala distance kuna maye ememi wa baneni wa nina ko yete mais na ta wana bandi bazaki premier ministre qui a été à Yorubaïde basala pont ya hauteur wana parce que ezalaka soko mbula enoki ma ezalaka ezalaka pena bagarde fou so ezalaka na bagarde fou kana kama ma ememi ti ya yo mo oh là là moi je trouve ma pays sur ya terrain à Vélodrome mais ça histoire pe oui oui bon papa Jérôme Vélodrome ezali ba frères des écoles chrétiennes ezalaki frères visiteurs frère Mathieu Vélodrome wana bana classe batonga yango bon bana classe oyo baza kosala maçonnerie batonga Vélodrome na 1936 bato baza kosala déjà course ya vélo moteur moko ya monene eza kotia courant bana nyonso to bayekoli cyclisme athlétisme na Vélodrome wana voilà awa distance etikala te bakoza flotte vélo eza kosala na moto na butu na butu omona mine de peli na 1936 na terrain wana na terrain na Vélodrome cabine yango sinena groupe moko ezaka na butu course ya vélo
Et tout le monde nene. Ah, tout le monde a pensé à la moitié, hein. Tout le monde a la moitié. Il me semble le temps où l'État peut se battre terrain, bon après ça, bah moi je pas mis les embêtés. Ah ouais, non, trouver mon qu'on a le premier Congolais il y a quelqu'un au bêta na Portugal. Avant qu'elle, là nous droit bêta quand on veut plus pas, tu as qu'à c'est ça. Ok. Ah, monsieur Zaki, distraction Zaki. Bien. Vous trouvez ma histoire fait la cimetière Kitambo. Nene. Cimetière Kitambo. Bon. Cimetière Kitambo, bah ça là on a 1956. Ok. Au moins, tant on a bamindele balimba ça là, bâtiment, il y a gouvernement provincial dans Mongaliema. Ok. Bas cimetière bamindele zalaki, bâtiment les zalaki. Mais comme le temps on a besoin qu'on a besoin nord, na bakoma bakizalaka. Balongola ka bikuwa nyonso tuwana. Na 1956 bali na ngwana. Rabi. Quand zalaki libaya moko zana batia bakombo ya batu soyo bakundaka. Bamindele batikalaka o dele comme musée. Moni. Ya bamindele bakundaka te. Ya batumeli balongola kuna. Cimetière c'est depuis 1954. Bisawa. Maman liboso akundama kuna. Maman ya bablande na Lusambo 82. Donc tu liboso akundama. Non, awa pana biso. Na secteur na quartier voilà. Nani oyo akobota mapasa nzamba limite. Maman kufi ba mapasa dans 1956. 1956. C'était en 1956. Il y a des rotés. Ok. Il faut pas désinfecter. Apparemment il y a bakanga ngona ebite bakundaka ka. Baba zaka likolo ya ba. Loba parce que zaki ya biso na ba musulman. Ba musulman zaka pa. Ya ba musulman tonda to ya biso tonda ba comment kuna ba to. Donc basi likolo. Ya ba ndele de ba cimetière tikala kuna. Tikala kuna comment musée. Donc banu kuna bindele comment musée. Ya wala ko ba comme ça. Ok. Parce que cimetière ba ndele dans le roi, on ne pas pour s'amener les alliés. Cimetière, on est dans le roi qui est one. Ok. Dans le roi, c'est quoi le qui est pas yo zana na côté ya na golf. Travail comme un cimetière, il est lourd mot voilà, il zamba, zamba. Dans les cas sur hier, bâti bord bâti limite. Mais cimetière les alliés Ezeki asphalté, il y a une voiture au côté. Il faut que ça norme bien. Les cas après, les zamba, bah ben on m'a lengola. Ok. Ma campagne soit ben on m'a lengola. Ah bon? Tant on a bateau pas donc on est fait. Babi so ni makoloka. Le temps ba passer, temps passer les bâti la peine zéro on a bateau fait. Les gens sont là que n'embinza na ma pole. Les gens qui savent beaucoup na père ya bazaka ba chercher moi tant sur ba kene fait chose na butu ba nyama ba ina do nyama bazaki wa nyama bazalaki oh père un bon chasseur na butu na ba toche tutoye basiko moi li solo pe à hôpital ya Kitambo nene hôpital ya Kitambo eza hôpital ya munene hôpital biso ba indigène du Congo belge voilà ozalaki l'hôpital de la rive. Ok. Bamindele na ngaliema. Awa batonge yango babeno tonga yango je crois bien na 52 même chose l'hôpital a été square. Parce que yo le hôpital est tellement après oh ya parce que maternité actuelle les hôpital ya Itesco. Babeno tonga on na 52. On a fait tonga yango ba 53. Di ba 55 ans robo do yaki a inauguré qui hôpital en temps mais ba fédérateur pas université donc mo ezala buga mais ka bunga même quand maman hier mon pour la fêter 100 ans ba to ba kité or maman hier ba sala ngo na 1912 à ce fêter 100e anniversaire hôpital de la rive et le comment comment ba docteur penao ba zaki penao soigner ba bien hôpital Kitambo ba docteur minene moi comment rozala. Oh, bana Kitambo. Oh, bah, bottom le Kitambo. Docteur Pénal Miné va nous soigner dans l'hôpital Kitambo. Bon, dans le Dieu indépendance, bah tout le monde va dire que bah assistant médical. Ok. Donc voilà, tata de qui a Franco Ao, tata Iber, papa y a Kale. Bon, monseigneur
oyebaka moseni moko Kembo na Matadi. Voilà, toka basala. Akende moseni nini? Tata na zaki mfilm, tant on se bat yao. Oye azaki ko sasa bato baza malade mutu. Basasa mutu moko azali malade mutu, akanisa kende malade si. OK. Tant tu me konga beta ka yao kan akufi. Parce que ba missionnaire kuna baye ba bango. Batini bango na solo batanga. Pas monseigneur Kembo a duré que bouillon comme dans nzambe. Tata na zaki mfilm. Voilà. Bakombe ya batango ezali awa bainfini bon donc je viens de l'état ça yokani na ba français na Boulogne bakenoza formation ya na ba docteur ba docteur Jean Zitou au pena zaki pena réputé awa Jean Zitou mingo na bakendeke ko sala à l'intérieur mais des gens Zitou pena mutaki réputé au pena yebani médecin munene Jean-Zi. Très cher ami internaute, vous comprenez déjà, papa Jérôme a dit que il montre ça n'a même pas que tu rejoins. À travers l'émission, on va te faire découvrir vraiment Bandeko, faire des fous Bandeko, ni les bons on a commis qui t'aiment, ben au paradis. 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 Vous avez contredit gars, soit ça contredit Yarana Yao. Voilà. Paradis. On l'histoire ça qui t'aime la musique même ce thème parce que ça on a besoin de Yao Jamaïe Bao. Voilà. Na somme maïe. Mais ça sont bien macambon. Ma kawo so liambo maka. Bas. Ma père la mauvaise rose américaine boy jaune. Voilà. Kuna no surtout na Kilimani. Félé. Voilà. Joana yo baoba. On va lire un peu ba frère baoba baluba. Ya Joana yo nana tuna yo. Voilà, c'est ça. Parce que tant on a ville on est couffé banjete tira. Bambila, soit bambila nous ça. Oh ya mkena. Oli ku dende, nous autres ça qui na zamba. OK. Papa Jérôme, tant on lobby que kitambo na oui quartier bien. Est-ce que tu vois maman na par quartier ba nombre d'avenue tu vois c'est possible est-ce que na beaucoup ezali. Tu vois ba mo ça paye bien. Oh ils a quartier ouais quartier. Kilimani bandi Bandundu, Lusambo, Bujala, Kimvula, Mai Ndombe, Inongo, Matadi, Kwamoto, Luadi, Banana, Bibi, Kasavu. Musko ba quartier mususu. Ba quartier mususu. Ba quartier mususu. On est sur Équateur, toi, Équateur, Lomami, Tanganyika, Oya. T'as noté Équateur, Lomami, Oya, Tanganyika, Boma, Maenge, Kasai, Sankour, Boboli. Bon, kuna Ouele, Maniema, Kivu, Ababayo, Bachane, Chantou, Ababa Kombo, Limaya, Dijafe, Rifiji, Madimba, Tabora. Bon, kuna wenze tuzaka na barabara kaka sof, ba kuna nani oyo Ituri. Awa Ituri zate parce que Saint-Joseph de Kanga ya kone banda Ituri, Bandundu, Samuka neone ti na vivi. Non, quartier nous sommes tenus devant nombre d'avenue. Tout les matins, mon qui pas Jérôme. N'est pas de me na kitambo. Tout les matins, mon qui n'est pas de me na kitambo. Tout ce qu'on a temé. C'est pas la principale ngaye bana poto balingaka boye ba diaspora. Tu vas pas la kitambo. Tout le monde a vraiment ça la vie bien makasi. Pas Jules Zalek. Baro ça succès. Oh, sur côté hôtel aux hommes. Ah bon? Bah non, tout baiser ya. Julio. Et ça tu le vois Oh là là. Donc ben nous c'est que ça va plusieurs communes na kosote butwa abanda surtout na bonne année. Bato banda Julio ba ya sousa. Oh là là. Et puis café Julio. Awa. Na Fakis. Bepa nani oyo bateka pe le fond. Na avant comme na Fakis, bar mo ezala ko na mapele chez toi. Mais oui, n'a pas ma Lero dimanche.
Il faut pesa moi c'est un bon rabon le sika. Vraiment. Eh, chez Thomas. Ma mine ne va pas ta braza. Ah ouais, chez Thomas. Voilà. Kuna. Bon, le sous Ah, la direction, il y avait direction principale. Le plus beau avenir dans Kitambo. Le plus long, le plus beau. Donc, félicitez Penda, vous venez, vous venez tant à Dieu qui est au salaire. Voilà. Le plus beau avenir, banane numéro 1, Dinassa, le plus long. Banane, numéro 1, sans préparer. Le plus beau avenir. Ok. Et puis, le cas après projet, le plus beau avenir. Il y a au moins ton comble là. Ah, attends, les bêtises. Rien. Bah, au niveau ça va. Attends, inondation, ça va non, il est Kitambo. Bana poti babona Kitambo. Donc Kitambo yango Kitambo zo m'inspire le rôle ba bombe. Il m'inspire le rôle ba limete. Nous sommes papa Jérôme a faire de coups sur la commune Kitambo ce qu'on va elle hollandais ko. Même appelé quand nous sommes bon. Oh ça va venir. Oh c'est le foy. Oh kuna boboli. Oh kuna Masoko, oko kuna santé, oyo ngaliema. Bah ça me centre handicapé moi en quelque part là. Nani? Centre handicapé moi en quelque part. Ah ouais, chez colonel. OK. So yo pas un peu odingina ko kimina sasa oyo ofanda. OK. Voilà, n'habitez papa Jérôme au Baxel sous les alliés. Nous faire des ouvriers moi le. Les alliés belé. Oh salut à l'école. On les alliés introduction voilà. On a ça comme introduction. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il faut tout kabula. Dans le but qui t'a moi administration, tangam. Le tang sport, le tang. Voilà, c'est ça. Le tang badge parce que faut attendre on a le pango. Première promotion il y a ba sœur. Oh tout le monde a bottom c'est ça kenga nzamba kufi ya pas. Non, le pango parce moi la télé. Sœur je n'ai kufi ya pas là. Voilà. Promotion bon mo comme ça là. Nani famille Aleko. OK. Première promotion yaba mwana botam sasa akenga nzamba. C'est génie. Histoire vraiment. Na c'est moi. Nzamba photo do bilaka bango. Voilà, c'est ça. Ah bon, jeune sœur mususu wana utayena sima. Première promotion, ma maman va lobby 1. Première promotion pour Yabana Basisaka école ménagère c'est le sœur franciscaine. Voilà. Maintenant il m'a fait mon parents c'est le génie. Antoine Kitambo qui tout ma casse. Et ça principal mais le 4 ya le musuko wale la bakabasi. Moni avenue. Et ça va uta concentrer au Kebo wa au boîte au Braza. Ah bon? Au comme la fin rouge à l'époque. Mais pas la kuna bakanga na tango bato. Ezaka na tango na shane ginano akangite. Uta concentrer au Kebo. OK mbala moko. Il y a quartier Basso. Ah oh nano chef de riz na biso. Ah bonjour. Chef de riz. Chef de riz hein. Mukozi nyonso ya balabala. Balabala. Ça va musala kitoko baba kitoko. A traiter na bourgmestre. Vraiment. Au moins il y a des problèmes. Voilà. Tango lobe tango bango ba combattre sur place au moins il y a bon ça. Voilà. Nenga za bon ça chambre interne. Au moins ma belle ça chef de riz. Vraiment. Commune de Kitambo. On a moni résidence ya. Awa moto na tango ba betaka ba na diable ko ba gagner. Awa, OK. Awa. Musicien ba yama na zanga na bingema. Awa, OK. Awa pe ba nem ba le bazaki jouer zanga. Lui habite dans Saint-Paul. Zanga lui habite na Dragon. Histoire za Kitambo. Oh là là. Bana poto bomona Kitambo donc papa da mukolo Kitambo ya mwa ndé peut-être faire découvrir bakulelo ba sepele biki bana Kitambo bana poto ba sepele ba se retrouver ba mona mo ba quartier na bango ba mona mo ba place ba ka ba li solo vraiment Kitambo o mona le fango histoire ça dia awa tokende na tango na
avant l'indépendance moto monde azaki na droit ya kosala syndicat te mais na o dunia bio katanga so yeba compagnie wana bamindele basali grève bapesa bango sikoyo bato mwindo baréclame babomi voilà bilan effectif ezalaki 60 mais ezalaki plus de 60 bapakisi bango 1 franc 50 très bien bango babotama na matadi tata bango azalaka tourner na badoke na matadi basali grève badéraye rai 10 km bakangi bango bamosusu bakei na prison na matadi bamosusu asimina bango tata na bango azalaki na grand frère ne moko grand frère moko azalaki chef monene na chanike apelisi yaye na yawa ntango yawa mbala moko abandi mosala d'où histoire eza so bayaki awa batata bango saka grève badéraye 10 km économie na péninsule paralysée esika mondele azwaki ide ya kopesa moto mwindu asala association basala lisasi ya bako moto akoso te so bachange histoire yaki epai na ngai basala bako basala yango na 50 ezalaki monseigneur na kisantu monseigneur Van Impe ye mza représenté ba Congolais nyonso na parlement belge ntango aye oyebisa monseigneur aye oyebisa abe ata bakomi na ngongo te voilà bapesi bino autorisation ya kosala association po bango ezali na nzambe bakosala te babengi nzela data association wana bakongo première association basala bato mundu asala po bazali soit te voilà nous biloko makasi ya tozwa pene ebiki bandeko bele bose retrouver la découverte papa Jérôme Ansel la biso donc otokomona direction prince oza veni mpe ka lusamboka oyo aveni Ngaliema aveni Ngaliema ok toujours na quartier Kilimani Ngaliema na confirmer akunda maka te ah bon donc somme tamino kone donc comment Ngaliema de comment mutu comment mutu Ngalema mais tata lisolo papa Jérôme Ngalema Ngalema alors baminde basobalaka Ngaliema ne basiri normalement moko komba commune oyo ya frontière non na frontière kuna donc aveni Ngaliema yango bana kitabo bomoni aveni Ngaliema donc de traverser siko ça bien canaliser traverser toujours na avec Lusambo non toujours avec Lusambo voilà c'est la direction principale bon toi tu as aveni kaka mais le plus beau avenue le plus grand avenue les amis oyo na kwa moto ok salut voilà apparemment bureau du quartier dans la départ awa bureau ya bureau ya Croix Rouge pe zalia division ya sport na deux quartier Kimiri na quartier Kilimani wana zali la coopération belge mtatolero papa Jérôme tu peux otambola boy basera ba Léopold no lubawana ils pe ka boy ba terrain ya ba venir nous zo banda ba construction oh ezaki à l'époque ka boy puis ba construction te changer mingi changer awa batezaki ba ndako ya ma maison top après ceci ba beno ba brique ya mabele wana ok elongwe c'est ce que bato bakoma za ba crédit à faux d'avance ok mon bon ndako faux d'avance au moins le quoi na quoi na temps baza benga bango ba évoluer na quoi voilà kuna pas ya bana ba faux d'avance parce que moto doit créer na faux d'avance il faut être capable ya refuta chaque fois voilà c'est ça soko tinda faux d'avance nani office des cités africaines il faut d'avance azaki un entrepreneur moko agréé monsieur Ngonda Samuel voilà c'est ce qu'on bala moko bayebisi monsieur Ngonda aye kotila yo courant na ndako c'est ce que yo balofuta na crédit yes ko faut d'avancer aza kofuta monsieur Ngonda yo to mto kofuta na compliqué ouais chef du quartier bureau du quartier bureau du quartier Kilimani, voilà. Chef du quartier. Faut m'avoir. Bonjour papa. Chef du quartier. Vous avez en pleine émission. Chef du quartier, il y a Kilimani. Ah bon. Au moins, on attend qu'il va s'arrêter, c'est ce qui famille là-bas.
Ok. Ba famille ba salitis penza siki bon. Ok. Ah on a kitambo. Papa vous appelle Iloba. Il autre toujours. Voilà. Voilà, les autres toujours faire découvrir le bâtiment commune qui t'a monné ça la gagné. Tu dis papa Jérôme. A bêté biso pena li solo nenge pena ba bango ezalame. Jamais de remettre les 5 et tout passer par chef du quartier. On te préférer tout comme pas n'importe sur moi le bezali à combattre ça pour tel ça bana diaspora bana partout dans le monde comme qui t'a monné ça à l'époque là n'est comme il merci maman. Na sepeli pona komona yo koyamba yo elongo la ya nangai. Po azali ya tongo. Yaya ya kodefate ya milité ya kokote mais yaya ya tongo ça dit un vrai natif de Kitambo. Alors naza mingi ya kolobate parce que be ko surprendre nga mais Kitambo za Kitambo na biso. Si peut-être lobby da lobby to kozwa bato ya Kitambo le lenge le kola ye Kitambo ko changer. Kitambo e koma kitoko. Na Kitambo zali commune moko comment dirais-je. Pour Nanga, c'est la plus belle commune. Il y a ville de Kinshasa. Une fois que tu as dit bateau au pena bali Kitambo ba faina Kitambo e ko boka. Hein, il y a pour le bezalité parce que makambo le bezé belé. Mais sur bo ina temps e koki, to ba ndenge nini ya ko so na bino à long et large. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Bon message ka pour la bana Kitambo no subara le monde entier. On peut s'en être administratif, hein. Azali limité. Oh là là. Alors, pour na bandeko bana ya Kitambo ya biso tokutaki bayaya biso pe tolandi bino pe boza koya obosana Kitambo te Kitambo eza mabele na biso hein elobi bana mboka ke tozana mabele musute mabele ya so bokenda boya ya boya ko Kitambo pe bonga hein Kitambo merci mingi akolo bezati en tout cas chef du quartier na ya to solo la pena to sala émission musubi so mbale voilà bureau de yango en tout cas bureau hein OK merci en tout cas merci vraiment on est ensemble Fernande Makila il peut le qui masola bien les Tamboa toya tant solo tanga ba salitis seye c'est bani ba konji musuba éviter kolobela bino en tout cas merci beaucoup papa voilà très cher internaute vous comprenez vraiment le lot spécial les découvertes c'est quand boyer pour tous joie moi solo tous mettre la bino oyo exact et là maman le kuta te papa za notif la notable za muto yo et bi histoire qui ta monenge va ko tonga yango je pense que besoin qu'appelle ninga so mettre du solo et c'est le cas dans le calme et papa Jérôme et c'est ça les sous parce que autant visiter papa Diala Joseph on portait à nous yom da kabula côté nyonso en 1942 voilà yom da comme deuxième chef du quartier après papa Lomboto akekuna ya tikali comme belle chakala na belle omone sikoyo musique eza ko peta on va tourner quoi étage de niveau voilà papa Jules Moloto OK natana ba musique ba tindike na ko sauter natana ya ko tala basi ya kitoko ba ko parole mafuta mbele za ko le to za parole ouais ba oui non chocoté awa ba so tozaka na mère mokana mapoya mopa ne azali ya musique te mais yali na musique mingi ali au substance to mère awa natana matindike chaque dimanche après-midi mais apparemment ça les sous te comment on va résidence on a se retrouver bien monotone boya botaka neteme bana basene bazaka pana bato pa on bemili donc ya bakufi o batikali yo kuna za kolia bateki biloko nyusu voilà bar zala kia ya kosaka na te na temps na matindike mais papa Jérôme toyoka baba biso maison mbungu ezaka liso ni mwana maison mbungu un grand commerçant monika de Chibango l'état sali ari on commerçant un commerçant le pango ya baloko basene est-ce qu'on va faire one jali le pas on va apporter pendant one à quoi pas jusqu'à maison bongo zaka zaki un opérateur économique à Tongi d'Akwana ce que tant on réel référence maison bongo OK
Na mona otamu ça papa Jérôme belé ngaza puso ko manela terrain Velodrome c'est loin voilà ah to ko matera Velodrome et Velodrome ça ils sont bien parce que tu fais ça radio té muso to otamu la bo et ça peut bana kitambo plaisir ba mona ba venir ba batika ah ouais apparemment on dispensaire hein on dispensaire voilà oui ba loko maso ah ndena l'expérience ndako le pango ya mama Tembina la derrière ya té du pango mo ngamba la misato mais toi même que voilà il y a personne zakani oh ezali à venir Komoriko sénateur auto yoka wana yango sénateur ya premier législatif OK balaba le pango zakina baba bomba na direction na point. Mais comment va venir à Kitambo? Comment va venir ici, papa province ni? On va boma, on va Bandundu, province, Obangi, Una, province, Kasai, province, Sankour, province, Nini Sus, Moranesu. Ah voilà, Maïdom. OK. OK, moi ça bon. Eza soit district ou bien territoire. Non, natanga mobutu ba bien état major. Que les zaki état major, on kuta ba soder belé mais le comme district, c'est intervention ba policier bazali. Oh là là. Bon, tu comprends ce phénomène là. Mais bi que bozo sala contrôle pour na Kitamo. Voilà. Dans un débat école. Ngai personnellement né à Kitamo depuis 63. Très bien. Na bote mpe na quartier mo très bizarre bato wa mona ngoma be Kintex. Mais nzoka ezali na ngoma be te. Les appels quartier mo formé bateau, ba joueur, donc ba kayo ba salambi là tout ça, même na Kitambo penza un bon commune. Et quand arrivé ni comme centre. Centre de Okola. Comment on y papa? Centre social. Tu vois bien un centre social de Kitambo. Ka sousou leye après, ba comme locataire. Alors ezaki na nzela moko ezaki okabola Saint-François na centre. Très bien. Ça ezaki ya basango banga bakanga ngombala moko. Mais nzela na ezaki mutuka yokota boye et wuti na prince na biso wana eyebo ko biso na kaite ko kota kaka na na biso mutuka pe ba kota yawa et bimeke. Mais lelo to komi komona bon là comment regretter parce que mboko yo toza ba toujours développer tozo ngasi. Bona nini? Commune ya bino maire commune maire petit ba commune mosusu bazanga social baza social balongola ngo ba question quelque part on a un certain bat moko ba yeba tu chance ba petit ba kuna selo ko gérer mboka balongola ngo baza magasin batia kalibani mafuta ba tu combien en tout cas ma sœur na dewa buki yango wana OK très cher internaute voilà en tout cas voilà, c'est ça. Voilà, ça raconte. Attends, ceux qui besoin de ça, attends, moi, il y a pas de là c'est gourmet c'est la biche qui tambo ayebi full na biso ayebi mai ni to ba sukula ayebi ba terrain na biso to na ba omoni aza ba no so la ki sam même na bana ki tambo aza na poto ba benga yo ba biso omoni mutu wana a nécessaire voilà ni to zaki na terrain fita na sima hôpital le ko banda terrain fita wana zaki so bituma la ba mikolo ba memi bino kula moyi boko bunda ti bo lembi ali ba esi bo kendi d'abord yo bi mara boko ba camarade to lo ngwana tena na mai moko à 32 sheets 32 sheets voilà 32 sheets est-ce que vous ça ça te to ça pas wenza Kitambo pe koma wana ezaki na venir Lusambu na Bandundu OK ah batune batozo kufa bazo lela non terrain wana wenza comme ça peut biso eza chani boso le chani kalandi terrain na so moi pas va faire tes autres sur na ba commune nous sommes autorité mo botima la communauté so dans la commune a kokunda malemba tia récupérant et ça la autorité va la bandale c'est bati ko bimesa mo la bandale ko ya ko kosa yo aussi
Oui, mon magasin est à moi. On a fait ce histoire. Magasin est à moi. On a type de cola. Va pour diguer bazaïk ouana. Aujourd'hui, tata mora zarananjil soko ke tata naza mutawa azan ba 80 quelque soit dit que magasin na magasin ay sokita. Lele comment ngaliem. Qui toi dit kara pa lele comment ngaliem. Pona nini? Histoire. Ozaki na promesse mon papa yé. Ndeko na biso muya. Yé azaki déjà préparé comme un temps bazo benga comme ça du peuple. Ndeba na moka yebisi o mon ngaliem na biso to kolikan mom ozo mono zono ne banda bezangite. Kaka mon ngaliem no zo mona na compagnie et ya que chose va to que tika ba mama kato sa bilanga kuna. Biso to yebi na histoire de Kitambo même commune ngaliem yango moko. Et ça commune Kitambo. Faut le pour ataki boy. Akabo ngaliema Kitambo. Et qui kola ba longola mon ngaliema ba souvenir za sorti. Ozo mona. Selon âge ngawana ojika ndozo mona ngaliema ti olange pa manutisa mamolange sali. Soko koti ko mutel ko safanda kana gouverneur. Ya vila Kisasa nzoko baba. Très bien. Aneni wa. Hey! La naneto yebi oza mwana muke. Nena yebi boy ko nzoko baba ana le mama c'est ça kufara. Papa na babeta histoire no yebi oya kwaka na mabele. Donc maman c'est ça kufara. Tu fais na nzoko baba ko na mabele. Yem te ça ki côté wana de nzoko baba na ba yebi ke basina Kitambo. Mon frère c'est Kitambo. OK. Église abasango wana papa basango bazokula wana soko kikola na dossier ba chiffre na bango bakoma Léopold de Kitambo lelo koma ngaliema mpona nini papa na promesse ya bisa kalala mukateka Kitambo po ngaliema ezaki na eloko te mobuta azumu konzi kuna eloko eza te propre sensité magasin mon côté tant ba ki bongo ba ebisi koma comme ça du peuple soko pesi bandi ya Kitambo na ngaliema ayeko pesa ngali pionyo soyo. C'est compliqué. Ah, c'est très compliqué. Bon, recherche la vie nous a bien, mais les cas que on peut s'amuser parce que c'est pas un bon ça musala il va comprendre bato batamu le petit recherche en beaucoup ya commune wana. Le ba ba sali bongo tika bisope. Tout c'est plus ça. Je le Kitambo comme muki. Yo fan commune s'il vous plaît. Merci. Sur Tumba Nicolo Akasa. Quand j'ai des mots, quand j'ai des mots, quand j'ai des Kitambo, le quand j'ai des comment la problème ne serait pas pour les lieux présidentiels, comme lieux présidentiels. Mais c'est une passation lieu présidentiel des uns et l'autre côté. Bazara, on n'a pas créé ce monde. Bon, en tout cas, on a fait une bonne journée. Merci beaucoup. Voilà. Aïe na Congo. Normalement, il faut former des tisserands. Il faut former des tisserands les bosses texcois. OK. Parce que tant que quelqu'un était soit comme ça à l'hôpital. Très bien. Bon, si on a 52 ans, on va ça à l'hôpital qu'on a Titango. L'État est au foyer social. Voilà. Le foyer social, le temps on a campagne de parler de centre de dames. Centre de dames, on a un officier belge, un commando belge, un formé. Parce que tant on va que ministère, il y a sport, il y a affaires sociales, affaires sociales, il y a pendant le ministère. Si on est battu sur les trains, il y a jeunesse, sur le sport, il y a battu. Sur la jeunesse, c'est pas comme le compte, il y a jeunesse. Après, il va former, parce que je connais, petit moment, c'est qui plombier, tu as formation à mer, on a fait du site comme patron. Ya biso yango yo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te tomoni na nyoso to sali mekondi forever grateful I'm counting my blessing by when do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli situ benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai osali ya kokamo inga